Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukiti bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi on a terre envier parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kutanango check Ovandi. Mbote na bino balandi nyonso magazine ya KNB ezolemba te ko pesa bino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Pour l'édition de Bissé Mokolo Lelo, na polémique autour, il y a des dernières ordonnances. Il y a chef de l'État a signé qui est nommé par mandataire, il y a SNCC, na ya Jekamine, rédaction ya KNB, ça mise au point. Première ordonnance porte le numéro 19062. Elle date du 19 mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC SA. Deux ordonnances signées par le président de la République portant nomination, il y a un mandataire, il y a SNCC Najekamine, et ils allaient alimenter chronique sur le plan forme. Pour un certain cadre, il y a FCC, à l'occurrence maître Constant Moutamba, ordonnance wana ezali ko violer article 81 ya constitution. Oyo ezali ko senga topé ko conditionner contre signe ya premier ministre poté et ko kozala légal. Loko la premier ministre a signé té donc ba acte wana eza illégal. Akei kutu musika pona koloba ke a ko saisir conseil d'état pona likambo yango. Numéro 1 à Nojek, Oyazali P à FCC a attaqué acte ya coalition na bango FCC cash. Po batumi susu bazali nommé na kati ya ba ordonnance wana lokola Albert Yuma bazali ba recommandé ya FCC kana bango. Pour la maître Georges Kapiamba, prof Mbata, ba éloquent juriste, ba souligner que ba article est belé ya constitution et PC chef de l'État Ndingisa ya ko agir comme garant de la nation. Lokola premier ministre Nano Azali investi l'État est koki côté les maté. Donc ba acte o ezali posé ezali légal pour na bon fonctionnement ya ba affaire ya l'État. Entre-temps, opinion, mususu ezali komona neti kaka partenariat ya alternance oyo ezali entre FCC na cash et tondi na ba hypocrisie pe batukutu ata ya lamuka nanu ata ba attaquer président de la République te mais batu ya FCC basi babandi mobulu makamu oyo RDC ezali kokende wapi ondiye na ntobimi na libulu penza makasi te kin eleki partout. Vision politique ya Moïse Katumbi na ndenge Kinshasa ezozela yeba na kin balobeli. Katumbi eza mabete. Biso tolinga Moïse Katumbi depuis kala. Malgré ba makambo esalemi ndenge esalemi wana mais koya na ye tokosepela makasi. Biso tona posa changement so ayeba kutani na ndeko na président de la République ba solo na ye ba travailler na ye ekozala bien makasi. Posa na biso vraiment eza changement. Biso en tant que population Foyo Luna Félix bazo kutana na likamuni baza ba politicien mtu aza la politique na ndenge na ye ba kutana pona lo basuni Dabo sa posa Katumbi yani ata Foyo lukuto avanda na ye so Katumbi pia kovanda avanda na ye likambo kutana chaba mi baleza te mtu aza la politique na ndenge na ye site
na bino bolite mo amboka zonga aya na ye muto mto sala politique na ndenge na likambo kuta na to boyi eza pe na avantage moko te to luka kongo ke liboso bilo wanza ba distraction ba distraction biso pouvoir c'est zo ami côté mususu basa l'opposition kongo ke liboso esili na koya na ye retour na ye eza bien makasi Moïse aza monguna na biso te aza moto tolingaka pe makasi mais nga nazo sepela na ye po moko azolingala kisa face na ye mais azolakisa ngo mingi te il faut azala clair ata ye kosangisa bango na président de la république et ça la likambo te mais président de la république azala na bango likambo te bango nde bazala kaka na mabe na bango moko ba miyebi mabe na bango bazobanga bangaka bango moko ata ndeko Fayolo alobi lelo akende ye moko président koyamba ye aza maboko pembe ya yambaka mututu azala oza nani akoyamba yo. Jean-Marie Kassamba DG à Télé 50 ba suspendre ye na profession ya ba journaliste pour anyokoli bato babande ko sala epa na ye INPC elingi lisusu koyoka ye aloba na kombo ya ba journaliste te pour alongwe déjà président ya INPC Kinshasa. Magazine Kinshasa na biso réalité à Banaki réalité à exclure Jean-Marie Kassamba. C'est une leçon pour lui, mais il a dit qu'il va introduire un recours. Ce que je n'ai pas aimé, c'est une dose d'arrogance parfois dans la réaction lorsqu'il dit par exemple que je suis président de l'UNPC et je le reste. Il me semble qu'il confond un peu les époques, confondre l'époque où ils étaient encore à la commande de la chose publique avec le président sortant, le président honoraire sortant, pas sortant mais honoraire, avec l'époque aujourd'hui où on est en train de se battre pour un état de droit. Yaliboso Nazali Kopesa d'abord merci. Na musala makasi oyo INPC uti ko sala ya ko longola président Jean-Marie Kassamba na poste on a pourquoi omoni ba journaliste ba bango benga biso tozali ba collaborateurs nous sommes des collaborateurs ba pigistes ba kombonyo so ba etc. Mais ceux qui osali chef il faut quand même ba ko répondre na ba opezali ba obligation na yo ba travailler pe net na télé 50 biso to yebi ba ndeko na ba sala musala ya makasi sur tali télé 50 ba te belé ba ndeko rêver télé 50 musala sala makito bonga sa chaîne mo ya poto mais la tour ya ye olé afuta bango normalement pour télé 50 il faut oyeba ki bazwa ba mbongo uta passer par là pour na secret bimaki pour na ba agent pour na ba journaliste ba travailler na tour na bango ba journaliste bazwa elo côté alors il est que président ya ville province ya Kinshasa INPC il faut prêcher un exemple ya refuta bato na ngoloba que non baza ba journaliste ce sont mes confrères tia quand même na répondre na oezali ba droit na bango ya sali ya ngote. Et puis on a Oetali INPC, basala qui encore bon tezali à procès verbal donc c'est-à-dire yemo azana ba yokiye tina suka ba yokoloba non azo mériter les sous-soutés. Poste on a il faut ça la même mutu oyo azana na moral il y a bien azana sur le plan de moralité bon il reprocher ne l'autre côté pour ozo gérer ba journaliste nyonso ya Kinshasa. Ezaka o gérer télé 50 ba journaliste nyonso ya Kinshasa. Donc on a pesi longo na po basali musala batali ran na été Jean-Marie Kassamba te batali Jean-Marie Kassamba comme président ya INPC à ville à Kinshasa ba non par rapport au sali na ba confrère journaliste aux sengla sous ko kumbe la ville pour ça Kinshasa te pour sali indigne donc ezali bongo. Merci beaucoup. Mutuelle de santé bonnes œuvres, on a $5 à Pamba, aux soins de santé pendant un mois à Ophélie. Mutuelle de santé bonnes œuvres, ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir ya $5 par mois ya Pamba. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, examen à laboratoire, il y a contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins, il y a bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité.
par église ainsi que par responsable fidèle, par école ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Osalaka nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la montonions pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient na catégorie misato, mais catégorie ya liboso, ils ont ouvert na batonions, ils allaient abonnement ya, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc aux en a droit, il y a consultation, et à la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, ou une maladie représentée, aux en a droit, il y a premier soin, et puis aux en a droit, il y a conseil d'examen, en souscrivant à partir il y a $5, il y a pamba par mois au Biki Silibotanayo, ou éviter des dépenses improvisées, paie aux 8 contrats. Il y a des soins de qualité. Pour les informations, les canaux sièges et mutuelle de santé Bonnes Œuvres, na numéro 12, avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, Okotuna Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599. 0998 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pour ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé Bonnes Œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Vacances elingi banda académie yula et pesi ba programme pour l'encadrement ya bana na centre culturel ya collège Boboto. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya bana ki réalité. L'Académie est un centre d'éducation artistique pour Nabana. Tola Kisarabana, Kobeta piano, Kobeta guitare, cours ya danse pezali, moi ba cours ya art autopé Sarabana, eza moi ebele. Mingi baboti balelaka, bana vacances, bazo sala eloko te, bazo telengana na babalabala. Tolobi ke makambo wana esengeli esila, il faut échanger. Bala na vacances, baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya. Toza na cours ya guitare, toza na cours ya piano, toza na cours ya danse, toza na flûte, toza na dessin pe peinture. Dessin soki mwana oyebi kaza na talent à dessinera bien, akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture. Tobakisi pe pour na vacances au génie en herbe. Génie en herbe pour bana baye ba makambu ebele ba bando sa ba compétition. Tobakisi génie en herbe. Alors, cours topé sa horaire et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. So mwana olingo komisa mwana na yo ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87 277 37 au tindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya âge na bango te ba musique eza na âge na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Académie na centre culturel Boboto to la kisa bango na vacances oyo lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique to la kisa bango mateya ba information ma ebele ba kozwa sur Congo sur Afrique ba obetela bango génie en herbe et ko sala ke mwana mayele ekola na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala dès kokomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire so po boni koza na crédit à SMS T mais oza na ba méga
wana oke na site ya Yula Academy eza www.yula na 2u Yula Academy yulaacademy.org. oke kuna okokota na kati ya ba anglais omona place mo boye bakomi inscription o cliquer na kati opesi na kati ya liste omona na fiche wana okomi ba renseignement a mwana nyonso biso tokozwa ba élément na pe na sima tokotindela yo SMS pona opesa yo horaire ya ba cours. basi msusu ya bala me musala na ye kokendaka kovanda pa ba camarade kotika ndaku na ye ya libala. Est-ce que eza malamu? Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino soko bali elasi ke fozwa ndako no en charge obanda kobongisa ndako no okipe mobali na yo bana na yo makambo nyonso ezala bie ke kotika ndako no okende ovandela camarade po bobeta masolo nini eza malamu te do bafio basala biloko wana batika eza bien te do so obali déjà zala siko responsable yeba ko gérer foyer na yo ndako na yo camarade oyo ozokende vandela ye camarade wana kosepela te mwasi aza bon pardon mwana openza baedika bien oyo abali baparent nde bapesi conseil ya malamu okozala te ke ntongo etani okangi ndako nokende epa moninga ezala te eloko nini yo okende kozwa ya malamu epa moninga oyo eza ke na ndako na yo eza te. Bon, omoni ke ndenge toza na kati ya bandako boye mutu azaka na ba problème na ye na tango yo ke kovanda kuno kolinga oloba ba problème o nyonso yo za nango bon lemsu o ayo eza malamu koleka ya yo moni ke place on a jalousie kotaka makambo ndenge na ndenge akopesa ba conseil ya mabe akomi koloba no makambo alokuta po yo pe osala pa mobile na yo après libale ya koku mwasi o azana libala ifa to sandako na ye soki mwasi azokende kobima nana kokite alors soki babengani ekokoma mobali mabe o balingi ngai to tosala boye te mpe mwasi nde wana afanda na libala te éducation na kopesa na bana na ye ndako akosonango lere nini mwasi ya libala abongi avanda esika na ndako na ye asala bopeto ya ndako na ye mpo mobali na ye azala kimia wana aza mwasi moko azanga kimia donc mwasi moko donc inutile avanda na libala mwasi fo atosa ndako na ye mpo ndako nde numéro 1 oyo a représenter pour ndako za bien zali mama alors mama soko za nyoka okenda dai mwasi abongi te akena porte alongo oza dini te ela ye déjà pas na bango azali kovana na ye na ndako te otambola alamuki ntongo akepa baninga masolo abali mpe azokontinue bizaeli wana efale baedike ndenge ozokende libala efale pa ozala bizaeli wana oza nango ale azokenda kana bizaeli yango monaka alamuki ntongo pia akepa bavoisin masolo ntango kosala mosala eza te mibali mosusu mpe balingaka bongo te bamipaya mpe ya briske bayaka baye ntongo bayekuta ndako sale te mibali mpe mikolo bakobana bango minoko libusu tokenda epai ya nteli kuna me mwasi nde tokikuta na ndako doki ti 8 ndako babale te osali te tokuti mpe bizarre bana kutu soki ndenge nini ayebake etonga moninga ta moninga mpa oyoka bongo libali osala epanzana te ta ozokende mpa baninga ozokuta propre epano baninga baza bakuta sali te libala lelo balingi na bango propre bakuti osali te lelo sali te lobi sali te ovanda so baboyo bakezwa moso batie likambo ya kisi eza te nde likambo ya propre na komikitisa yango nde eza nécessaire. Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces
et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, c'est son nom point fort. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Makambo ekosela mokolo nini 3 joueurs ya Léopard baraté visa pe baraté préparation à Espagne. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité na trouver un rôle parce que équipe munene ba joueur ko ba beta na club ya munene pe bazo ke équipe nationale bazang le rôle à passeport gouvernement autour ya le plan ba sport to lingi ces organisations ndinga ba sima ya kolela na kolela oke biso misu to kufa to ko ba tension to ko liate bango ba konzi wana ba vana banda ku bazo lia na bana bango biso to bénéficier na foot wana te ta ba couper zo maka bango bazala bien biso souci ka sentiment ke mboka no eza toujours likolo to ke papa mbuta zo ke kolobe moko tata pe moko to za pe bodombe moko loko joueur kwa muleka azanga passeport pe visa hein bon trouver on normal joueur muleka un grand neuf loko ya muleka hein a obeta ba club ya minene azoya pour l'équipe nationale a raté visa yé ministre ya o ba teke ministre ya sport hein itité neza nini pour na rolandela joueur tamula to zaki nango nyos tu ba joueur ba répondre ba club tamula ya rolandela bango zaki nini so ba supporter ya équipe nationale bon ça biso moi passé par rapport surtout Jackson auto beta ligue des champions a marqué fort a joué à Mobé et bon a participé na bango mais bon contenu pendant ne ba makam na biso bon ça toujours na retable que bon mais ça biso passé parfait mandanda na joueur monsieur Batika ils sont 3 joueurs wana mais déranger biso qui ne on comprendre un grand pays comme Congo 3 joueurs bas en premier passeport en tout cas vraiment to regretter makasi mon le kawana a robeta na passeport nete oyo ya mazembe donc on comprendre que to ibate na mboko eza nini donc to lela to regretter fort pour nos comportements bon souci au moni eza premier cas na Fekofa Fekofa tena fois 20 sapena fédération eza bien dit pour l'anga supporter et ça l'anga souci fort na ma trop talara badio on a biso to tielango espoir bango misa to bakete ma trop non sans dopesa finalité na biso parce que le connaître Léopard a équipe à makasi ebani Afrique mobimba parce que mona badio ko misa to bakete to sengara ba konzina biso to pese bango ata 48 heures balukila biso moyen badio ko misa to wana ba ke espoir na biso yango wana. Artiste et comédien Mundori atiki témoignage moko ya malamu na bato bavandaki pembeni na ye bolanda ndenge balobi l'équipe partout ndenge toyelaka bino kaka ba vraie réalité ya Kin tozali bongo na commune ya Njili na avenue Timanti na quartier 9 et pa yo plutôt ki na résidence familiale ya papa Roger Vinka obo yebaki na kombo ya Mundori toyaki bongo kozwa réaction ya famille na ye na ba artiste mosusu comédien Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité Mundori azaki ya nanga azaki ya na biso tovandaki na ye tomesanaki na ye mais na ngonga moko boye akoyi malade ake ngalima le ake ngalima saiso ba un mois na ndambo toyekoyoka akufi nde eza pasi mpona biso po tobungisi motu monene
na libota tosengi na bakonji aza artiste asali aumeli mpe mingi ndenge eza bongo bakonji basunga biso akundama mpe bien batala mpe mwasi atiki na bana ndoko azalaki bien ozalaki na ye bien apa kaka crise asalaki crise ya AVC nde motu ememi na liwa oyo bato baloba na poison oyo sida en tout cas eloko wana biso toyebi yango te mais si anga na baautorité mboka barépondre biso mpo tokunda ndoko na honneur tozalaki na ye bien aza lokola tobalani na ye toza bambada tobalani ni famille moko bongo azalaki bien azwa mpe mwana na biso abokola ye na ndako ti lelo na ndenge akufi mwana azalaka na kati ya ndako oyo yango wana azalaki bien akosekisa biso akoyamba biso epesi biso mpasi na ndenge tokabwani boye kaka ya brisema boye eza mpasi mingi mpona biso na ma eki ya mondweri wana aza grand frère nanga basouvenir ebele yana biso azalaki bien kosola na baleki bien azalaki play na moto nyonso me toza na mawaka mpo toperdre lema na famille moto abanda kotia biso mapwa na famille likambo eza libala feti donc toperdre toza na mawa makasi susi baningani baartiste biso bato tikali malgré eza nzela biso nyonso tokomisi kaka nzambe mpo bible elobi na bacirconstance nyonso tokomisa ye tokomisi nzambe baartiste bakangamaka bazala bomoko nde président na bango azalaki play bango mpe batikali bazalaka soude bazala bomoko eza malamu koyoka ndenge famille na baartiste mosusu balobi bazali na mawa mingi ndenge papa Mundweri atiki biso mpe balobi rôle oyo abandaki kojoue na théâtre yango eza comportement na ye te basengi mpe na baartiste bazala soude mpo balela ye malamu ekozala malamu mingi kini eleki partout. Monique Kitoko, secrétaire nationale adjointe ya UDPS Tshisekedi oyo atali makambo ya presse pe communication akufaki lobby bolanda ba image ya ba confort tokomi wapi après quelques heures ya décès na ye. Aluso potopoto na mia mama na aluso potopoto na tongo lobi avo mama na nga bimatike biso makayebo lobi na yoki poso lele fufu na makayebo mena kene no musala noki obundo na sula zongi na musane na ole fufu na makayebo lobi pe na lamela mama na potopoto te na meleni makayebo fufu na makayebo na komoza mama na nga ya le fufu alete mama na nga le fufu lobi te fufu na makayebo za ko jete mama na nga lete. Bozalaki ebele ya kolanda magazine ya KNB comme na suka kasi bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso po Kinshasa yo eleki partout. Tokomi na suka édition na biso ya mokolo ya lelo kasi tika to souhaiter ba joyeux anniversaire na molanzi monene wa magazine ya KNB Papa Bodwe Zaka ndenge kaka tolobaka bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout.